Alors, eloko oyo epusinga na lobela sujet oyo. En tout cas, ba musicien, tomeka nanu kodoze. Vraiment génération oyo tozali makambo oyo ekomi kokende mabe. Donc ole kenda ka justice, mutu ayibi eloko to mutu abome mutu basala boye me ekomi kokangisama ya ba musicien. Kokangisa ba journaliste, ba musicien, na ba journaliste, tout ça, ba échange national, ezo sala bien té. En tout cas, pour éviter ma camona, il faut quand même idée oyo ezala rapide bien que non. Bon, pesi ba ordre na batuna bino makambo e kendra pe normal. Donc message ezali, ba conseil ezali oyo ya pesi like ezala oyo ya fingi oyo. Ba oyo petango ko oyo ba ya fingi oyo. Oh, tango ko so ba ngo ba ya ba kisi bêtise. Donc tout ça ils ont mené la biso à rien, biso toi besoin qui culture na biso congolaise et que des liboso, musique et que des liboso et mata et kende. C'est pas bon. Bino boza ba star. Il faut basa la bino ba critique. Boyebi combien de musiciens au bana Congo awa bazulu kata ba lobela yata ba kosela ta likambo ke non a beti mutumbata to ba kosela ke non a sale loka boye bazo kosa ndako kosa ezo simbate. Quelque part bino pe ba musicien bozo eno biso na ba erreur. Alors, bama sanga ba journaliste, toi bana ko respecter musala oyo, eza papa, eza maman, eza mwana, ya onde sala kama makambo. Na lobaka mo ke makambo bezu ya kofinga ekosila na décembre avant isila. Et voilà, moni ba émission kofinga ma elota ma shooter. Ba émission oyo olongo bilamba otikali mutakala ovana maibwe. Elota ma shooter. Mutakala ekomi kotula na internet. Makambo to ya makasi ekomi kotula parce que batu balembi yango ekomi monotonie ekomi même makambo batu bakomi kolingande musala et comme que non musicien bo kangisi bo oloto ko que non abimisi générique oyo et simbi abimisi rumba mo ezobeta donc barumba ekomi kolobana plus na se que makambo ya kokangisa wana ekomi na ampleur makasi kolekana musique non moko. Les Quechua en danger, Kevin Panda, les Quechua en danger, Azako Monanate. Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Ndeko mama, tala lelo komala ba problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, bela merve ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merve ba solution azali na Suisse, pona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo totisali na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, mais la solution, mon compte à banzete azawana na Suisse, mon père na banyo affiché, mais la solution, bati kayo. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. naturel awa toza
boutique.com, soit appelez au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabanzete Yamboka Congo, Bokeba na Pirate. Pour la COVID Sabamole, Nipende Sinapetolo, Somba gamme ya pomade Awatoza, Massé yango na baparti oyo lingi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut. Oh. La pommade Awatoza, moi c'est un pas communal qui bocole. La pommade Awatoza. Bonjour, vous êtes partout dans le monde entier, vous me suivez de partout. Donc, Sam Kazadi, un bon tonton. Oh, Bolinga Makasi, oh, ça, Moussa Kitoko. Vraiment, précisément, à l'homme fort, très fort, mon boss Abel Achour, Eric Mandala, le président des ignorants, Arnaud Mandala, Dadou Pedro, Malela de London, le champion, l'homme fort, très fort, Jimmy Belao, P. Bosson Ngiama Pembe, sans oublier. Ladi Eloko Elengi Nakata Paris, donc mobile maman nono Nathalie P côté kuna Namoni Rododo Rodrigo Pai l'homme d'état, l'homme que le peuple a besoin. En tout cas Rododo, il fallait aussi ta candidature à la députation au Chinaote. Les Ketchou en danger, Kevin Panda, les Ketchou en danger, Azako Monanate. En tout cas, et ça n'a pas si il faut que tout le bilan pour Tozana moi, il y a barré, moi il y a ma convocation, moi il y a ma prison, moi il y a ma parquet. Alors Lelo, Kevin Panda le Ketchou, Aza Komonanate, ni est pas naïe, ni est pas bandeko naïe, partout il est cherché. Azomonanate, et puis WhatsApp naïe, attends, sans réponse. Pourquoi? Parce que à cela que mission Moko. On annonce que quelques musiciens, il y a Fali Bakimaki, et puis l'un des bureaux des plus proches, il y a Fali Poupa, vraiment, Yepe Akimaki, Edi Badiata, vraiment. Na retour, il y a des musiciens, il y a Fali Poupa, na Yemoko Fali Poupa, et Edi Badiata, a Kendeko Pesa convocation, na parquet. Pona ndenge le Ketchou annonçaki que yé akimaki mais yé ayenaki donc Kevin azwaki oyaye convocation nandaku depuis azomonanate Kevin Panda azomonanate notre frère oyo bolinga makasi oyo adefana pe bino. Alors toyebite soki aza wapi. Alors, eloko oyo epusinga na lobela siji oyo. En tout cas, ba musicien, tomeka nanu kodoze. Vraiment, génération oyo tozali makambo oyo ekomi kokende mabe. Donc, ole kendaka justice, mutu ayibi eloko to mutu abome mutu basala boye me ekomi kokangisama ya ba musicien. Kokangisa ba journaliste, ba musicien, na ba journaliste tout ça ba échange non sona ezo sala bien te. Bolanda ki émission oyo na sala ki na kofelo mide alobaki boye pona ko éviter ba bêtise. Oya sala ki boye, o ba finga ki batu ya, o batu ne ba fingi batu ya, batu ne peut pas ko répondre. Aboyaki Batunaye, donc Meve Rambo et dit les qualités sur internet, les kate na TV pour na koloba makambo o itali kasé la sans que yemoko asala makambo ya okoma accord écrit yango bazo les kajouté pour na koma moto na. Alors et le qu'on a pété on a fani lobi na butu na raisonner na lobi eza pe idée malamu pe soki côté a fali pour papé a un peu moto que non batu komba fanda nanu avant balobeloko oya ye ezala concert ye moko a PSP ordre que non concert ezaboye makambo ezaboye baki balobel ezala pe que non événement ya mutu ezali ne balobeli yango ne tazoki ba trophée boye fali ozoki ba trophée boye ezala ka oya fingi boye bato wana pe bolinga te ke ba finga bato oyo bato wana pe ba ko répondre. En tout cas
message oyo nazo adresser ngo vraiment na Fally Ipupa, nazo adresser message oyo na Maestro Fabregas, nazo adresser message oyo na héritier Wata moto na tembe, nazo connaître émission oyo pe na faire rigola. En tout cas total nanu makambo oyo parce que c'est pas bon et comme oyo afini boye oyo akangisi boye to tolali boye oyo convocation boye non. En tout cas pour éviter makambo il faut quand même idée oyo ezala rapide bien que non bon pesi ba ordre na batu na bino makambo ekendra pe normal. Donc message ezali ba conseil ezali oyo ya pesi like ezala oyo ya fingi oyo ba oyo petango boka oyo ba ba fingi oyo tango ko soit bango ba ba kisi bêtise. Donc tout ça ils ont mené na biso rien biso to na besoin que culture na biso congolais et que de liboso musique et que de liboso et mata et kende ke comme to ki oyo bakangisi oyo. Donc internet ba émission malonga ils ont sauté ezakaka bakangisi oyo biso na tokebo bakangisi oyo tokebo non. En tout cas makambo oyo il faut ici là. En tout cas, si vous avez une série, il y a JB Mpiana, il y a Werason, il y a que non, baguerre, il y a Bunda, tout ça, mais il y a que non, il y a Fengi, il y a Makamba Parquet, et il y a actuellement Awa, Makamba Parquet, il y a Kangisa, il y a alors il faut tout ce que Makambo, tant que Parquet n'a pas été bon. Bakanga mwana batukuna mwana batupe ake aumeli na prison ba famille na ye maman na ye kolela bandeko kolela tout ça. C'est pas bon. En tout cas, tout ça, bah, Congolais, tout lingana. Amour du prochain, il faut ça normal. Ce qu'on a mis sur le belabino, les ketchufons na isolé katé, WhatsApp na isolé katé, tout ça, convocation au bail qui n'endakou. Donc voilà, portée disparue, donc na habité à Zawapi. Donc je crois pas place aux alliés Kevin, les ketchupanda. Ce qui semble qu'a dit le nécessaire, un bon tonto. Donc benganga d'urgence parce que tout ça. Ba Congolais, tout ça bandeko, il faut tout cela. Parce que au moni les Kamba kangisa oyo, il faut batu ba kangisa batu. Vraiment, tala analyse confrère nanga, frère nanga, master nanga Vincent Toulouse ça par exemple pour na makambo JB Mpiana. Qui non, JB Mpiana lingi moi ça qui question. Ba analyse on est salama. Mais en aucun jour boyoka Papa chéri, équipé, Vincent, toi, Kangisaï, toi, tu es dans la convocation, non? Oh, Makambo, il y a mère. Donc, pour ne pas citer les noms, Boyebi. Papa chéri, à ça, le côté. Les journalistes, c'est belé, bah, finga kaye chaque jour. Attends, mon co, attends la convocation, tu es à Samba, dans mon côté. Pareil pour la Werason. Werason, ma finga kaye, ton midi pourquoi? À Kangisaï, mon touté, à finga, mon touté. C'est pas bon. Bino boza bastar. Il faut basa la rabino ba critique. Boyebi combien de musiciens au bana Congo awa bazulu kata ba lobelayata ba kosela ta likamoke non a beti mutumbata to ba kosele ke non a sale loka boye bazo kosa ndako kosa ezo simbate ba okosele nini donc ba musicien mbele bazulu kata ba lobela bango te ba musicien mbele akala basala succès na moko oyo ba yasu na makambo te. Au cours de l'émission d'internet, pour être là, il faut que vous cliquez, il faut vraiment partager on a beaucoup pour nous sur le monde pour avoir moins 1000 vies. Mais batala ma raison pour makambo ezate mais bino bona makambo. Tant moni mutu tout ça critique pour oser la makambo. Critique on a et ça là yo bien et quoi apporter et quoi même un plus p et quoi ça là qui bat tout bas lobela yo les choses davantage. Donc voilà. Donc dengi za boyi banakin banapoto nazo solola bino na ndingi mwa normal o solola na faire rigola o solola na Fally Ipupa o solola na héritier Watanabe o solola na Maestro le maître Fabregas bo solola bango badoser parce que lo monsieur ezalaka boye bakate ezaka nini ba musicien bango mo mon pe ba pusaka ba journaliste na makambo susu musicien akozala na journaliste moko amoni kilo mo sali bien te arotinda ye mo kende kecheleka mutu wana journaliste pe akechele mutu wana kende sala ngabwe asali mutu wana pe yo musicien olaki journaliste voyage bon voyage oyo ezoya to kende et voyage comme peu près musicien ngo o même journaliste ngo na voyage te jusqu'au journaliste on a air yo mais na voyage to la kaki voyage afinga ki batu pona yo asaki ba critique ba batu pona yo o même na voyage te alongwe pa na yo akomi ko
critiquer yo ko critiquer o tina convocation o kangaye non quelque part o la qui voyage après ça qui makambo a défendre qui a ça ba critique ya batu mususu so ba mususu pona yo pour que non o mena voyage mais après o mena voyage té quelque part bino pe ba musicien bozo endo biso na ba erreur alors ba masanga ba journaliste to e bana ko respecter musala oyo eza papa eza maman eza mwana ya onde sala ka makambo RDC Elokwa Makasidi. L'association Miss et Mister RDC vous invite le samedi 10 novembre 2018 à la plus grande soirée de la diaspora à l'espace Chevreuil de Nanterre, 97 avenue de la Liberté. Le rendez-vous de la beauté, l'élégance et l'humanitaire en compagnie de plusieurs invités de marque. Venez élire la Miss et le Mister RDC International 2019. La Miss RDC International 2018 est Le Mister RDC International et le candidat numéro 4. Matadi Bilanga, félicitations à toi. Les gagnants partiront à Kinshasa pour aider les démunis. Info au 06 95 39 04 80. Venez célébrer l'élite de la jeunesse congolaise. Venez. On veut quitter le bendo. Babiloko ya kofinga oyo na yebisaka bino nga na prophète nalobaka ngo ke makambo bezu ya kofinga ekosila na décembre avant isila et voilà bomoni ba émission kofinga ma eyota ma esote ba émission oyo olongo bilamba otikali mutakala ovani na maibwe eyota ma esote mutakala ekomi kotula na internet makambo to ya makasi ekomi kotula parce que batu balembi yango ekomi monotonie ekomi même makambo batu bakomi kolinga nde musala batu bakomi kolinga bamuna ke non musala o invité be mutu bolobeli émission eleki boya neti na félicité frère nanga adoyu ozo sala musala kitoko na félicité mama sebeli ba sala musala kitoko hein donc c'est ça tout ça musala batu na ba besoin critique na biso congolais to matango likolo hein to défendre ba ministère na biso tout le bela bango et kende makambo qui est comme maka comme c'était à l'époque ko fait menda kangisi ken piana il y a l'année passée frère kola kangisi ken piana fallait pas kangisi oh boy et donc c'est pas bon et comme marqué non mais simbo kangisi boy mais simbo kangisi boy l'autre quoi que non abimisi générique oyo et simbi abimisi rumba mo ezobeta donc barumba et comme koloba na plus na c'est que makambo ya kokangisa on a comme na ampleur makasi kolekana musique non moko c'est pas bon tout changer je crois bien conseil oyo na pesa ngo na ba musicien nyonso pe na ba journaliste nyonso. Merci mingi Bulandaki Sam Kazadi le nécessaire un bon tonton oyo asala musala kitoko oyo soka ye bana poto bayaka vraiment que non papa ngo ye wana donc merci na l'homme fort très fort Abed Achour le Raouf merci na Tedo Tendai Maboko Bank merci na Ibrahim Chombo vraiment ils attendent na yo pe na États-Unis na Joël Basunda pe na moni José Kabeya sans oublier celui qu'on appelle Choké Bombanga pe na pesi ba concert na ngambote Aruna pe Deborah Bwanga oyo balobaki alivraki Ken Piana po bakanga ye donc on a pesi mbote pe na pesi mbote na Nico Osombia Mokonzi réalisateur caméraman professionnel oyo vraiment bakokana na feregola na taille na kolata na makambo nyonso vraiment merci mingi na Nico pe merci na ba musicien congolais nyonso o ba pesanga confiance mais musicien congolais moko apesinga kanda prochaine mission na koloba pe na kopwata ye
apesinga kanda abengisi biso ba journaliste ebele à internet ba Vincent tout ça toye asali biso eloko mabe mais apesi biso rendez-vous soka respecta ngote nakuye na ko dénoncer pe na koloba ngana Sam Kazadi ngana liaka na ba star na zana ba star na kolinga te misemo adimunyenga akitsanga non. Quand tu me fais ça, je te bloque. Makambo na kolobela ngote po mikolo ngandi na makambo. Makambo ezepa nanga. Pesa makambo zo makambo na pesi mboti na Nicole Zaina voix Malaforce son kill. Nicole honorable. Na pesi mboti na moi Mirajabu l'honorable, l'homme du peuple. Pe na pesi mboti na Arnaud Mandala, Dadou Pedro. Ladi et Loco, mon bal, il y a un moment non à Paris. Élisée Madiam, na Bruxelles. Vraiment merci. Na Oyo Sunganga Makasi, les boss, Keke Carré Club, tous les dimanches, tous à la karaoké. Et pas Keke Moïse Samnani Poche, Mozindo. Coco Jambo. Merci Nabino. Olingi sama bwaka yo. Olingi oyebana. Olingi basi akala tuba zongela yo. Mibala kala tuba zongela yo. Benganga okozwa libanga kozona pesi mbote na chio na kati et pesi makambo. Ezala teke no. Alors Sam, na Paris na koya dans 1 mois, dans 2 mois te. Na besoin te oya na kina. Non. Transfert et banana poto au solo na solution. On y a poto, nana babilo mombe, na koyela tout ça. Non, papa, maman. Non, ça maliaka Sam c'est irresponsable, il faut dépenser, il faut ça makamobele. Oh na koya boaka, moi na bata pomper boye abengyo boye, oya mate fonte. Merci Nabino Nyonso Abed Achour, Abed Achour, le millionnaire de beau gosse. Merci et à la prochaine. Ili Odia, Wakabase, ma chérie Nabiso, Wakabase, Bayaya Swag, Wakabase. Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours la famille Legacy. Tout ça pour les bisous sur la colonisation. On a tout ça pour la vie, on fait ça pour la bisou artiste. Les amis, ils pour la vie, nous avons fait la bisou, la colonisation. On va ramener ce bandarana. Wani ka koko ka ena to sala wana kutunganga ngapena tungani seke to tungana alebisu ba banzele ba jona lobby au Wakabase. Il est important la colonisation. Wakabase Wakabase Lido VIP Wakabase Vanessa Maloba Pesaka Fechao Fechao Ningisa Fechao Fechao Ale Simbaka Fechao Fechao Vamos dançar na traje Vamos dançar no rabo Berton Tibala Atomanga Na pena tomae Seke to tongana Ale bisou papier, Elengi à Congo, Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Bro, Tracy Mbelenga Bro, Kata.